Tout ça, descendant ya papa Simon Kimbangu, tout ça bana ya papa Simon Kimbangu. Alors tant il y a bana ko melangai, na bana ko iba ko identifier parce que je disais que je connaissais avoir des dialogues avec un esprit purement saint. L'église na biso kuna soki lelo osali likamoko eza contraire na doctrine, na évangile, ba ko excommunier une église. Donc na mono pendant que ndenge ya bisinga que véritable église on na solo que église mani c'est na mono qui a kosaki ngai, na bana ko chasser au nom de Jésus. Na bana ko invoquer cette fois-là au nom de Jésus pour la chasser. Malheureusement à bana ko sekanga bisinga Jésus za mwana ye. Na keisi qu'on a collé pendant dans autres parce que na koma qui vraiment filié. Ndé a bisinga ke ngana ko collé te ponga pena za mwana ye. Ndé ce qu'on a bisinga il ponga ilo ni la sekenga na mwana ye. Parce que ngana azo souffrir na campus yo pesa ngai. Wana na kati ya vision na kati ya ndo ba change ngana ye. OK. Ndé a bisinga ke ngai ya ye po sunga te parce que ye atinda ngai nde pona ya ko sala makambo e ko sunga bato ngana pesa ba promesse. Ndé dabi yele oninga na ko pesa ba promesse alors que ngamo na souffrir. Ndé bon na ko ya ko zoyo to ko sala tourner na l'action bisika oyo koma na esika oyo zala na l'action ndako na yo na l'action cimetière na bakunda. Papa lobaki ba balandi yo ya yo ba balandi yo pete ya yo te papa maman za bisa papa Simon Kimbangu. Voilà toke tango la kisio bani ko la kisayo bozuna yo ozalaki na ndengo okufaki. Oui, donc tango siko ya l'action biloko na nde na mono ki eza intéressant na s'attacher na ye. Alors ndé ko yebisa que bon siko pona comme esika ya zali ndé ayeko la sanga véritable église que eza église maniste ayeko la sanga paroisse ya Liboso paroisse ya Mbiza Delvaux. On a la avenue Mvunza numéro 13 na Delvaux. OK. Ndé sikoyo ayeko memba la sanga kana wana nazana na mona paroisse ya Delvaux na moni deba soda batelemi wana sikoyo ba soda na makoleza na mabele mitu na bango tuti mabata. Baza ba robuste. Siko yongana bi me basoda marque oyo bazala wa basoda mobuto to kana sangwa bi o te wana basoda na ngai ndira bi yo za na basoda bi o bongo yo za na wana kuma na mona basoda na ngate na bi renga mona basoda no te nde na ko bati me basoda mudelo basonga na kekuna ngala za ka impoli bakoya osala nga mabe nde ayibo zela akitsa bona tala bo ba pied gauche de l'irreconnaissance à la reconnaissance. Donc là une reconnaissance partielle ne suffit pas. Il faut une reconnaissance totale. Totale, voilà. Donc il faut croire non seulement au combat de papa Simon Kimbangu pour parler de son combat, mais il faut parler de sa spiritualité. Très parce bien. que sa spiritualité, c'est ce qui nous manque. Septembre 2024, jour glorieux, jour de joie, jour de paix. Mokolo oyo afilika mobimba moto moindo mobimba il faut afukama asenga melesi pambate nzambe andimaki kotika likolo kiti na ye bokonzi andimi kokoma lisumu po etengai na yo tokoma bo 137 ans jour pour jour depuis le 12 septembre 1887 Oyo, Nzambe Kimbangu, aselaki koya na mokili, le libérateur de l'homme noir, le consolateur, mon pessi, qui est le révélateur de choses cachées. Nde sengo yangwana, et memi biso, basali na kati elangana, ye babengi biso ba disciple, ba oto kopanda sango, o mokili mobimba, ete to ganga lelo ete, Nzambe aya na mokili nde mokolo, moi lelo, nzima ki kotika likolo, pe kokita na se, to tombeli bino bonne fête, bisika nyonso, boko zwali baku, yako yamba biso na misala na kati ya zando na ndako na hôpital et partout pe bongo na bongo boyo ba ete tata Nzambe nkolo pe tata molimo santo bazali bolingo yango na ngai na oto kota nso na mokolo mwalelo tika ete kimia na bango misatu mei e kwa kokomela bino ndenge to mesana na kati ya masolo na biso na kati ya ba plateau na biso émission to lobela maman mwilu kasi na rubrique na yango pole yango na to tikali indifférente to yei elongo na bino ko découvrir moko ya basali pe na kati ya elanga na ye tous ensemble tokende na lombangu kopesa yembo te pe to yeba ye azali nani poto ko kota na kati ya mozindo ya masolo na biso ko sangisi biso na mokolo malelo c'est parti.
ndenge nalobaki na ebandeli o mokolo mwa lelo toyambeli bino solo bongo papa Banzoko Libia papa Blaise ye azali bongo croyant kimbangiste kasi esengeli koyeba na bokebi pe na bolamu nyonso ete papa Blaise o azali sympathisant kimbangiste o lelo azali na kati ya plateau ya Mbenga Makimbangu télévision pour na répondre favorable na invitation ya ndeko na ye maman Falone Mopandisango ye pe disciple lokola pe lisusu ko partager boyebi na tina ya mokolo mwalelo et puis na tina ya mbotama o tozali ko kembela o yonanga to ko benga moto soki ezali boni papa Blaise azali solo bongo uta 2013 nde azali sympathisant kimbangiste kokoma na 2014 ya komi croyant kimbangiste kasi vous et nous na kati ya plateau oyo tokoyeba nini oyo etindaki ye lelo oyo ayambela tata Simon Kimbangu lokola mosungi pe mobikisi na ye nakati kuna tolandi tous na mozindo parmi ba recherche o dosali papa Blaise yazali bongo chercheur spirituel nzoka nde likambo fanti biso nakati ya plateau ya Mbenga Makimbangu mokolo malelo ezali nde likambo ya connexion spirituelle o papa kolobela ete totika bonzoto tokangama na molimo po yango nde ekobikisa biso voilà azali pe mwana nkole bimoni mpasi lelo oyo soki lingombo ezali oyo ezali lelo lokumu na bana nkole pamba te mobeko eyaki pona bana nkole soki batata na bama soki toyebi te pamba te soki bana nkole bazala te nde mobeko ezalaki te pamba te bayebisi ye mela masanga nakomela te na landi kimbangu bina nakobina te na landi kimbangu nde mobeko eyaki na esika wana papa Blaise mbote na bino mbote mama Mamenga Makimbangu mama Falone. Voilà, pe mbote lisusu na baye bakolanda biso baina mokili mobimba bali ebele na kata sidu bangi na sankuru na isiro bako benga kabiso mafanta okolandaka en tout cas sengo zali ya mingi bakolanda yo en direct à Mbenga Makimbangu télévision bambote ekosala malamu mingi mbote mingi na ba ressortissants et ba province congolaise en général vraiment et puis ba ressortissants il y a partout ailleurs à travers le monde o bazwami na nguma mkonzi Kinshasa destination Kamba pona ko tonda tatanza menenga lobaki mabota na mabota bakoya awa kolukanga nzambe matondo mingi papa Blaise n'est-ce pas to évoluer na dévoler parce que bayi internet to bakolanda biso bana posa bayi balikamba tata Kimbangu mingo bakenda tamsusu na bomwana mingo oyo babota milipe na libanda ya mboka balokota nyoso bana posa bayi ekola donc Kikongo français lingala na kati ya plateau ya Mbenga Makimbangu télévision ezali permise pourquoi parce que soki mutu azwi akoki koyoka biso na lingala te akokoka moke na lopoto na li français soki pa okita koka pe na Kikongo monoko ya nzambe donc yango wana langue nyonso oyo ekosenga ite o communiquer message pourquoi pas nos 4 langues nationales aussi ceux qui maîtrisent ezali ya kopesa message c'était une précision parce que ba réclamation yé moi mingi ba kolanda biso total ici na bwamba mokili lolenge kani yo na 2013 ozalaki sympathisant na 2014 okomi croyant kimbangiste pe ozali bongo nkole oye koyeba kinkole yango kaka tango okomi croyant to yebaka yango utakala et puis kinkole na yo ezali na entremise ni na côté ya botata to na côté ya bo mama pe lisusu kotalisa na biso pe ba imokili bakolanda biso nini oyo etindaki yo na mokolo ya lelo par nzamba nzimi po ba rendez-vous pesamaki na yango kasi le 12 septembre tata lingaki ete manso na makwa kuma mokolo malelo aussi o bakisela biso na brève présentation au tosali soki to bosani eloko ou ajouter une pierre dessus ko sala bien po bandeko bakolanda biso to bala na baye banani wana maman Falone na yambi pe bakolobela nini. Merci beaucoup distingué maman Falone pour votre excellence parce que nous sommes des excellents distingués dans le domaine où nous sommes. Alors il faut rendre indispensable l'excellence où nous avons la potentialité où nous avons pour le changement effectif de nos modes de vie. Parce que tu peux changer sans observer la prescription, ce qui est la recommandation de Tata Mokonzabou l'été au Azali Molimo Centre. Parce que au Linkoye Basoki, au Linkoye en 2013, on a sympathisant. Et là, on est comme sympathisant. C'était la prise de conscience spirituelle. Très bien. Parce que vous savez, dans notre pays, lorsqu'on parle de la conscience patriotique, on a déjà animé la connaissance patriotique. Lorsque on découvre la connaissance sociale, on déjà que dans la ville il faut la sociale parce que dans la connaissance. Maintenant, le problème se pose dans le problème spirituel.
C'est pour cette raison, moi personnellement, en 2013, par la liaison spirituelle avec les Pères Esprit Saint, j'avais été devenu conscient sur les plans spirituels. Okay. C'est ça ce qui avait donc mité ma personne en se convertissant à Papa Simon Kimbangu, en devenant kimbangiste le 11 mai 2014, ici au centre d'accueil, sous l'auberge du révérend pasteur Sirbens. Merci beaucoup Papa Blaise. Lelo yo ndenge tolobi moko ya bapandi sango na kati ya chaîne na biso moko ya banzela oyo kosala ka ete to véhiculer sango ya tata mokonzi ya bule tango nyonso tango ya lingi pe na ndenge oyo ya lingeli yango na lelo ndenge to ko talisa na mokili ete to liko tombela bongo 37e anniversaire ya mbotama ya Mobikisi oyo yo onzimela ki lelo conscience na yo spirituelle et l'amour que lobi était nzela esengeli na landa solo bongo yango yo et lelo ba ko landa biso na ba TV ba ko landa biso na bandako ba ko landa biso peut-être ba ko yo kapé ba ko landa biso Papa Blaise abombeli ba yike ba ina mokili mobimba nini na ntina ya tato to ko kembela lelo to ko benga ye Mobikisi ya mokili mvuluzi kimbango ne ba msu ba ko lobaka yango matondo mingi mama journaliste mama Mwilu benga ka mama Mwilu pamba te ozana kimakesa. Vraiment, merci beaucoup. D'abord, 137 ans déjà passés, que Tata Molimo Santu assez à la Takinzoto. Voilà. Pe andimi ko fana na biso malgré pasi, malgré nyonso ko yokomo alingaki a yemoko ayeba penza pasi biso to monaka. OK. Ti moko mo lelo bato musu bakomi ko ba 1000 pati azonga kasimate azongi sima. Pourquoi? Parce que zali ndai o alapaki que Satana asalaki mutute. Très bien. Donc azana mission à récupérer batu nyonso ba kangama na boloko ya Satana. Okay. C'est pour cette raison azali côté abiso ba principe moraux pe ba valeurs culturelles longtemps perdues et oubliées. Personnellement, d'abord ngana zalai kimbongi c'était na ki chrétien na église moko ba benga assemblée des saints. Assemblée des saints ils a créé na un théologien kimbongiste botamaki kuna ba parents na bazaki ba chrétien kuna jusqu'à ce que tango nazaki muke nazaki dia solana tata Molimo Centre mais nazaki ko ebate ke mutu na solana ya za vivant. Alors na parce que ko ebate ke zalaki yo na ebaki te ke za papa Simon Kimbangu na bane ko ebisa ba parents na ngai et puis ba contemporains na ngai ba compatriotes na ngai ba collègues na je leur disais toutefois que je connais des dialogues avec un esprit purement saint. C'est cet esprit qui me révèle beaucoup de choses, notamment questionnaire, accident, tout autour de Nabiso. Cet esprit me révélait des choses cachées, alors c'est comme ça que Naza qui est bébé, conscience que pembe na yetu bana kozala tango nyonso na indi tuzalaka naye na kamba tozosolola pe nazoya ba mission soki na sisi na ke na zwi force mosusu po toya continuer bolimbisi na kozabino maloba moke papa azoyela batu na bandenge ya ebele notamment papa José Costa que je salue ye azali komona ye papa Makolongulu otali boye kuna papa Picho azali komona ye mobali ya liputa. Merci beaucoup. D'abord, koya o papa Simon abando elangai banda bomwana na ngai abana ko ibisa ngai ke ngana za mwana ye. Ndenge biso nyonso bakimbangi to benga kai papa et pe benga biso bana. Conformément pe na annonce évangélique contenu dans Hébreux chapitre 1 verset 1 à 14 komono ke biso nyonso tozabana na ye. Atako kulutu na biso azali te papa kulutu azali. Mais biso nyonso toza ba descendant ya papa Simon Kimbangu, toza bana ya papa Simon Kimbangu. Alors tant ya bana ko milangai na bana ko iba ko identifier parce que je disais que je connaissais avoir des dialogues avec un esprit purement saint. On a considéré purement saint parce que maramoyo so bana ibisanga bana ko kisama. Notamment ceux qui toza na interrogation, toza na ba examen, ya ko ya pesinga ba questionnaire na ba réponse, oyebi biso na intérêt kuna to bakina film ya passe ba parents, baza na misalate, baza ba cascadeur, donc baza na ba petite et moyenne entreprise. Alors biso siko ba na bango, to yaki ko ba makesa na bango, il fallait ko tinda biso ba intérêt ko somba ko sala ba cha, alors batana na ndo raté ba cours. Alors yes ko on a pour rattraper nga ba cours on a raté. Le professeur par excellence. Donc c'est lui vraiment mon guide révélateur. C'est pour cette raison que j'ai écrit un ouvrage intitulé Le guide révélateur avec l'homme des hommes unis. Donc moi je suis l'homme des hommes unis. Qui sont des hommes unis? Ce sont des kimbongistes et moi je suis l'homme que les kimbongistes attendent autrement. Donc tous ceux qui sont ailleurs, ceux qui sont à l'extérieur, en dehors de l'enclos kimbongiste, sont attendus par des hommes unis.
Donc mutunyo c'est ce qu'azali ce qu'a conscience a comme qui mongiste c'est-à-dire ça moko ya bato papa Simon Kimbangu aloba bana ngai belé bazali bana o ba kimangi c'est bazela. Très bien. Alors c'est par cette liaison spirituelle nde na bana ko réussir na nyonso na bana ko sala jusqu'à ce que tant on a eu diplôme avant que nous avons diplôme mais ça on a diplôme à 50% après ba combat do ezaki na pesa ba annonce prophétique na ba école on atangaki o bazali ko combattre ngai que bon loka bo salinga boye boko zwana et puis bango nyonso basaki na j'étais le seul diplômé en 2011. Ah bon? Donc notamment la école ozaki kotanga na lisala kuna. Na complexe scolaire Petit Poisson na Sidou Bangi na territoire Boudjela na secteur ya Mongala. Ba s'opposaki na ngai ba quelques professeurs ya mauvaise foi ya bandoki. Par rapport à ba révélation na. Par rapport à ba révélation par rapport étoile ba no mona na kati na ngai. Ba no combattre nga autrement alors na laquelle ki bango ke ba ko zo échec. Basaki néa. Na ainsi ça c'était la même chose ba professeur ba c'est les gars qui bati nga ba 0 pona kita. Alors na isa bango bino bo sala néa basaki pe néa. Na village natal à papa nangai na secteur ya Banza kuna pe zaki pe na institut technique social ezalaki kuna alors tellement bazaki ko considérer ngate ta on okenda kuna tant que ressortissant ou ba père na ba uta kuna on considérer ngate directeur na préfet école wana a des fois ma pa on bana oteka wana futa te na bansiana na silikira ka ba sala ka pe néa et puis na ITS Molende na Gemena pe c'était de la même façon tant que komi kuna ba annexaki biso to comme 58 selon loi ya EPSP alors bango balongola biso witiana boyaki ko sankisana ba prière na ba conviction to zaki na détermination tant que ba ressortissant ya ba territoire au de autant na chef lieu ya district na à l'époque aujourd'hui et comme chef lieu ya province to yaki ko bénéficier na ngolu tout ça 100%. Alors j'étais parmi les excellents tout ça 100%. Les seuls diplômés na contré na biso ya secteur à Mongala na option sociale. Alors option technique, section technique et option sociale. Et ça là que na ya ko révélation ya ko ya ko tanga na Kinshasa mais pour votre information na kutana kana papa Simon Kimbangu mais na yeba ke za papa Simon Kimbangu te na Gemena na place moko na site touristique moko benga ka Nzomba. Donc ça la monument moko ya munene ya ko moko comme ne ba benga so Nzomba. Ne na kutana na mutu moko bwana tano solana ye nde apesa ba assurance ke na ya ko tanga na kin. So na otanga na kin na silisi na ko ipo ko mata greffier na ko mata pe AT na ko mata taper CDD ou soit gouverneur ya Grand Équateur tout comme président de la République alors né motivé nga pona teka vélo na 114 000 francs pe na yaki na Kinshasa na komaki awa le 13 septembre 2011 na 18h mais ndé na zaki desi parce que na yo constaté que bato ba vivre na kati ya insalubrité bato bazo vivre na ba condition où eza inhumaine na capitale où eza espoir ya toute une république on nga na yebi to na 2 345 950 km², il faut to peupler yango, il faut to habiter yango. Donc bâtir yango plus beau qu'avant. Donc na zaki totalement déci. Alors na banesko ko sambela jusqu'à ce que le 6 juillet 2013 na eu comme une apparition il y a lumière moko na moni yango de apparaître deux fois. Na 2013 puis na 2023. Alors ce qui lumière wana apparaître pour la troisième fois. Et tikali bongo ndeko na ngai to bongi. Vipe na ibite soni insu to mona isu passe na mkipo mokilo mombezaka mkie. Voilà papa mtalaksa kiyo. Donc lumière wana tango apparaître ki yangine papa Simon ki tanga apparaître. Papa Blaise, à quel moment oyoki ko se rendre compte que esprit divin, topé esprit de paix au baki ko solana ye ndezala ki papa. En tout cas, d'abord, Simon Kimbangu. Quand on a commencé na période à invoquer les véritables dieux, à révéler ni pensa ngai na ko sala personnellement étant un travailleur social parce que nous sommes assistants sociaux. Nous sommes là pour parler aux problématiques qui rongent les modes de vie de nos populations. Nous cherchons le bonheur des autres, même si les malheurs seront retombés sur nous. Alors, quand on a invoqué, nous papa Simon Kimbangu va apparaître dans solangana et nettoyer solangana boye na kutana na mutumoto solola mususu na butu na lali mutumoko aito solangana et cette fois-là je crois apparaître comme une lumière, une forte lumière qui est incomparable avec toutes les ampoules à travers le monde. Là qui n'a qui logé dans chambre 89 na omide à Ipen. Alors dès bon temps va apparaître lumière wana frappe ngami sokutu miso vimanga na tongo. Tant que Miss Vimbi bon encore supporté pour la première fois na mona ki monde entier donc planète Terre mobimba na mona ki en jour wana
dans le continent sur le désert sur la monnaie qui a un jour après qui éclairé ndé na une forte voix musique on a 4 7 fois les qui sont les sur la il sauter avant que aya ko bima na face wana ndé obenga ngasi on a comme na na titre scolaire na polyvalence sociale abi c'est qui j'ai l'honneur abi c'est moi l'Éternel Dieu que tu invoques et je suis venu pour te révéler les mystères que toi tu ne connais pas et na c'est mais toi, tu es l'Éternel Dieu que j'invoque, mais la façon où tu es apparu aujourd'hui, par rapport à Dieu que moi j'avais connu depuis mon enfance, que j'avais eu des chances toutefois, j'avais aussi des succès par rapport à ces révélations, vous êtes un peu autre. Alors vous pouvez me dire, vous habitez où, votre adresse pour que je vienne vous rendre visite, même pendant la journée. Et il m'avait dit que quand l'heure sera venue, tu vas connaître ma résidence. Là où moi je demeure et je suis là pour te révéler les mystères que toi tu ne connais pas. Désormais, ta mission ici à l'université est terminée. Ce que tu dois faire maintenant, c'est de suivre les enseignements que moi je vais te léguer. Et tu vas élaborer des ouvrages de paix. Et voilà pourquoi, avec un tableau dans l'espace, avec un rappel de conscience aux citoyens. C'était le 6 juillet 2013. Alors, tant qu'on rappelle de conscience aux citoyens, Abani peut s'en cours comme un bon professeur. Parce que moi, je suis aussi un professeur. Je suis un assistant social et je sais enseigner. Mais la manière dont il m'a enseigné, c'était la manière qui convient le mieux pour vraiment mûrir dans ce qui est les choses spirituelles. Les rappels de conscience aux citoyens ne sont que les appels, les avertissements, les interpellations de la conscience qui consistent à changer intégralement les modes de vie de l'homme noir en particulier et de l'humanité en général en observant les prescriptions ainsi que les recommandations du Saint-Esprit. Okay. Ces derniers, c'est moi. Même si c'est vous, vous habitez où? Parce que moi je suis en difficulté. Il y avait notamment les problèmes des frais académiques qui posaient problème. Oui. Les frais académiques, vous savez, les besoins académiques sont illimités. Oui. Alors j'étais vraiment souffert à l'université. Et c'est pour cette raison que j'ai invoqué Dieu. Et maintenant, quand il s'est révélé à moi, je voulais maintenant savoir sa résidence, là où je peux aller pour demander quand même de l'aide pendant la journée. Voilà, parce que j'avais compris que c'était un humain comme moi. Et alors, il m'avait donné maintenant des recommandations de faire des recherches. Et des recherches que je vais faire, je vais poser des questions à des vieillards conformément à ce qui est nos cultures. Parce que nous sommes des Africains, on dit que même la bouche d'un vieillard pie, mais ça sort avec les bénédictions. Il fallait maintenant consulter des vieillards selon lui. Et j'avais commencé à consulter des vieillards jusqu'à ce que il continuait à venir me donner des enseignements, des principes moraux, des valeurs culturelles longtemps perdus et oubliés. J'ai commencé à écrire le premier chapitre, Appel de conscience. Le deuxième chapitre, il a parlé aussi des fils de Dieu de notre ère. Parce que contrairement aux Juifs qui attendaient Jésus, à notre ère aujourd'hui, nous attendons aussi un fils de Dieu qui devrait être né. Et en 2014, nous avons chanté à travers des différentes chorales de Kimbonguiste, voilà. Abotami, Papa Kisorokele, mais où est Papa Kisorokele qui est Abotami vivant? Si nous allons en Kamba, oui. Est-ce qu'il y a un fils de Papa Simo Kimbangu qui est vivant à l'appellation de Papa Kisorokele? Il n'est pas là, mais par la foi, nous croyons parce que c'est par la foi qu'Abraham avait donc un enfant à l'âge de 100 ans. De la même façon, nous devons croire, nous devons faire la recherche jusqu'à ce que nous avons découvert un certain jour, Lelo est sali automatiquement 13 ans, 12 ans. Depuis 2013, sur 2024, on a quota A pour la première fois le 12 septembre 2013. Ah, on a quota centre d'accueil et Sigatozali. Donc on a quota effectivement Lelo. C'était ma première entrée triomphale ici dans l'Ata. Pour le moment, ni Varese Moboya jaune, les arabes col et rouge. J'ai la salle pour ma première fois découverte à centre d'accueil et de conférences Kimbonguiste à Kinshasa. Donc on a contacté Nazaka décidé pour enseignement na yoka Nazaka décidé et à renchérir ngai. Bon avant na ya tiko kuma na centre Nazaki révélé que véritable église selon ba échange na ngana ye eza église mangiste. Alors ngana boyaka. Aboyaka que cause église mangiste parce que na village na biso na ebi ba noko na baza ba Kimbonguiste ba famille na baza ba Kimbonguiste nazaki ko sa pe taxi na manoko ma pe ba pasteur Kimbonguiste. Bazaki socialité, bazaki na strict obéissance à loi alors que ngai une église na biso kuna soki lelo osali likamoko eza contraire na doctrine na évangile ba ko excommunier une église. Donc na mono pena que ndenge ya bisinga que véritable église on a solo que église mangisi na mono qui a kosaki ngai na bana ko chasser au nom de Jésus. Na bana ko invoquer cette fois-là au nom de Jésus pour ko chasser malheureusement a bana ko sekanga bisinga Jésus za mwana ye. Na keisi qu'on a collé pendant dans autres parce que na comment qui vraiment férié ndé a bisinga ke ngana ko collé te ponga pena za mwana ye ndé ce qu'on a bisinga pour il est là la sekinga na mwana ye
parce que ngana azo souffrir na campus yo pesa ngai wana nakati ya vision nakati ya ndoto change ngana ye OK nda yebisanga ke ngai ya epo osunga ngate parce que ye atinda ngai ndepo na ya ko sala makambo e ko sunga bato ngana pesa ba promesse nde nabi yele oninga na ko pesa bato promesse alors que ngamo na souffrir nda bon na ko ya ko zoyo to ko sala tourner na l'action bisika oyo koma na esika oyo zala na l'action na ndako na yo na l'action na cimetière na bakunda pe na l'action na bana na yo bana baza bakonzi ba batamboko. Un instant, voilà. Batata ba maman, toko zongela papa Blaise. Mais avant bandele la biso likambo wana, papa pamba te mi balemi sa to boko zala un peu distrait. Papa ko lo baratango nyonso ete o ezali ekeke ya mine pe ekeke ya suka. Alors, les 3 générations passées, soki olonga kité, sala makasi olonga na ekeke oyo. Donc biso bayo tozawa to yeba ete tozala déjà na ba ekeke o esila koleka ndakisa preuve papa Blaise azali awa na biso papa Blaise bandele sika wana malamu tata ye na se ya ndoto po eta yebisa yo na nyo zala na ekeke eleka tokei aye ko tela ngai loka moi projection mo boya vidéo na moni pe ndenge na zala na succès na zala pe na une excellence jusqu'à ce que tine na kufi na ndenge makambo so lekani ti bakuningai na ndenge na ko botam siko mission ngana elinde na yeba kitende ya kisiko ko révéler nga mystère oyo ngana yeba kite nda yebisanga ke ndenge na yeboe wana obotami na ekeke lekaki yeba kite za ki voilà nazaki nga avant ba ne 90 de ngana zala kiti avant indépendance pe na zala kinanga nazaki pe mutu na pe na lupango na kenda pe kuna e batona ba yeba ngate na tikira bankutu mukanda ke baya ke na kamba bakende ko bakena kamba banale lo bayeba ke papa simo za ko na bango te azala kanenza mera bango mais bakenda api kamba ngote na tinda bango ke so ba otama mukara ba otama na RTNC ti lelo batanga te baza conscient bazo kanga sika na solo ba na tikela ba mukanda na tika ngo le 12 septembre 2023 ndera kene na résidence na ngai na kene otikela ba mukanda na résidence tango na ekeke ya kala eke résidence na ngai ya kala ezana na kati na benga kango zamba po côté yango ezali ezana cellule moko ki mongi c'était après l'église mangi c'était côté résidence na ngane na capitale ton extra ezana na capitale ya mais côté on a benga kango zamba parce que na kati ya zamba wana ezana paroisse ki mongi c'était moko te ezape na cellule ki mongi c'était moko te ngana benga ko zamba kuna fana ba nyama donc na komi mokana na isi bango ke banda lelo bino bozana bolingo entre bino mais bokene na nkamba bokene papa pasi mo nkanga ni bokene kufuka melaye ye azani nzambe na bino aza ya na bino te ande ko na bino te ndenge azawana ye ne azan nzambe na bino aza ya na bino te na komi mukana na tikeli bango ke bakene na kama tukuta na le 6 avril 2023 mais bakenda te et puis nazaki desi makasi jusqu'à ce que nazo zela bango ba matana kamba so na moni ba na kamba na osepela so na moni ba na kamba te papa lobaki ba balandi yo ya yo ba balandi yo pete ya yo te papa ko mama za bisa papa si momo kiali bo voilà toke tango la kisio bani ko la kisayo bozwina yo ozalaki na ndengo okufaki oui donc tango siko ala kisinga biloko wana nde na mono ki eza intéressant na s'attacher na ye alors nde ko yebisanga ke bon siko pona comme sika ya zali nde ayeko la isanga véritable église que eza église mangiste ayeko la isanga paroisse ya Liboso paroisse ya Mbiza Delvaux. On a na avenue Mvunza numéro 13 na Delvaux. OK. Nde sikoyo ayeko memba ao like sangai kana wana nazana na mona paroisse ya Delvaux na moni deba soda atelemi wana sikoyo ba soda na makolezana mabele mituna bango tuti mapata. Baza ba robiste. Sikoyo ngana bi me ba soda marque oyo bazala wa soda mobuto to kana sangwa bi o te wana ba soda na ngai. Ndira bi yo za na ba soda bi o bongo yo za na wana kuma mona ba soda na ngate. Na bi ri ngana mona ba soda no te. Nde na ko batime ba soda modelo ba songa na ke kuna ngala za ka impoli ba ko ya ko sala ngamba be nde ayi bozela akitsa bona tala bo ba pied gauche nde na ko ba en tout cas so eza église wana na ko kenda te jusqu'à ce que ayi ko convaincre ngai matsa micro papa na ngai na ki ko kenda kuna na ko kenda pe kuna kutana pasteur Kike pasteur Kike nda za pasteur communal très bien na ko na za ki sous décide de nouveau na za ki sous décide de nouveau parce que ta on a continué na bureau ya pasteur après échange na ngana ba surveillant ba mono ke makamna zaki lo bazaki intéressant ba ki otina ngai pa pasteur tant na pa pasteur ba tia na salle d'attente na ki sous desi ko mona koko mo boye na kuta na na libongo toute façon na ke libongo ba kopi na ngai ko zonga na kuta na koko mo bo lemba kwa kanenzela siko za na adresse na maboko yebisa ngai tika nga na adresse yo soro komi wana même adresse wana ba otala bo babio eza te eza kuna soro zongi place wana babio ate boleki eza kuna to kotambola ti er mo bo a se rétablir et puis a kosinga na tala bo aza sutaki
natala bokoko na ndi papa dia lungana bakomi photo bakomi Jésus Christ visiblement nde yango zo benga déception nazwaka siko déception moko parce que on dit maki te ke kolo se ko ki kozala ye kolo so na église na so atia photo mo ya mutu mo mundele aza ndefu mutu mo ya kitoko papa mama na aima kanzembo Yesu mobali kitoko Yesu mobali libala siko jour wana na ki desi pona mona siko bakoma ke Jésus Christ jalunga na etigala Jésus Christ nde na ki desi mais mwena fâché za te pona no banga ba surveillant wana ona mona ki na butuki baza géant moi ce qu'on a Bassolé tata voilà par la même occasion nous disons bonjour et bonne fête à tous les surveillants du monde entier. En tout cas, kotambola malamu boye ba ete bozali penza basoda tata. Donc yo kotambola na keba yeba ete ozali na ngambo ya nzambe en passant to pesipe le directeur technique de Menga Makimbangu télévision soda tata molimo centre pe soda na kati ya misala donc papa Enoch Maketi bambote siko ozali elongo pe na mwana na yekaka oyo encadraka papa Jordan le designer yepel susu soldat donc Menga Makimbangu soki ba ata ba flèche yango ndenge nini ye et ko simba te po nini ba soda nde ba kengeli ya chaîne imaginez donc bambote na bino et puis courage na musala voilà OK bambote na ye bon alors tango na yo ko makuna pasteur Kike ayoko ya mbangai abisingai abondeli bon na croire na prière na été parce que ngana ebiga prière ezana puissance eza ono ozaki croire te pa belela ki tata Kimbangu abonde na kombo tata mwana pe molimo centre alors nazaki mwena lo ba mene ezalaki te pona zaki croyante nazaki ni sympathisant na yaki wana pona ko confronter ba théorie spirituelle ngana zoaka na réalité ya eloko fonctionnement église mangiste moto na tembe na atuka ne omona ngabo na penza plus que bato temeyon so bazara mukini donc apena no croire que ngana suki sa penza tetitesse ngapena no mona ngane nabo na mona apena ke na mukilo mutu mo ale ngaza te alors mutu le asuki sanga na monde voilà très bien po yewana ila kanga ba différentes robes nde ta na komi kuna na tuni pasteur Kike na bi pasteur s'il vous plaît je suis un étudiant ressortissant du Grand Équateur. Je suis un assistant social, aspirant politologue. Vraiment, je ne me vante pas, mais j'aime bien la culture africaine. C'est pour cette raison que je m'attache de la littérature négro-africaine. Je le lis pour découvrir des mystères qui peuvent nous permettre de se propulser dans un climat de changement. Parce que réellement, on a constaté que dans mode de vie, ils n'ont pas ce que les gars à l'intérieur. Vraiment. Vraiment. Les gens sont pourris, alors que les gens ont des terres arables, les poissons, donc ils ont des cadeaux empoisonnés, alors que les gens ont les lacs les plus poissonnés du monde. Donc, difficulté on a ronger jusqu'à ce que na pasteur que pasteur yebisanga nano soki bino bosambelaka Seigneur Jésus-Christ de Nazareth to bosambelaka nani. Par la même occasion je salue tous mes frères et sœurs de Bulungu na kanti susu bilolo na mafuta mbila natila pe balobi kaka na liziba ba kalingeli maman Fallon allié en tout cas kaka na une semaine to salaki na Bulungu en tout cas na se rajeunisaki pour ba cellule na ngai penza ezoki penza naturel il y a qui bio na zaki penza intact en tout cas merci à vous et ceux qui ont occasion ko yamba biso ko mona bilili oyo boye ba été on est ensemble je vous porte là et merci mingi temps avancé. Alors, on a écouté un pasteur, moi je suis un étudiant révolutionnaire. Hein. Quand je parle, il ne faut pas vraiment tenir beaucoup de rigueur parce que vous pouvez me considérer comme un insolent. Alors, je vous demande un peu de me supporter parce que je suis tellement zélé du Christ que moi j'invoque, qui m'a beaucoup aidé. Okay. Parce que mes parents étaient des pauvres, malheureux. Mais grâce à ces noms, ils ont eu quand même une certaine aisance dans leur passion jusqu'à ce qu'aujourd'hui, la famille, père de 12 apôtres, pas 12. Alors, père Nabiso, c'est un tuberculeux, la famille, maman, qui a combattu sous terre. Mais ils ont 12 guerriers, 6 garçons et 6 filles. Moi, je suis l'aîné de cette famille. Très bien. Alors, historiquement parlant, on a Biso, on a Biso, Libya, comme on a eu Badjo Kobi Libya, Ngouma Melemo Bondo. Comme on a eu Mususu Manzamenga Libya, Mususu comme on a eu Badingi. OK. Donc lien à Bakoko Nangawana, Bazaba ressortissant et Rome Congo. Parce que au moni ba empire na ba royaume o yai ko botama na Kasai, botamaki na Équateur, botamaki na nord na nini na Bukavu, botamaki na Katanga lelo ba Rome Misiri, ba nini empire Kuba, ba Rome Boyoma, ba Rome nini Rome Ikanga, ezaki ba ressortissant et Rome Congo en réalité.
Donc, pays africains, ils ont ressorti ça. Voilà pourquoi nous, les Africains, nous sommes tous les Bantous. Nous sommes des Bena Congo. Nous sommes tous les descendants des Nzingakouvou. Donc, nous sommes les descendants de Papa Simon-Kimbangu, qui est le restaurateur de l'homme opprimé, l'homme qui était en perversion. Donc, à travers la décapitation, la délibération de la Terre Sainte qui est Mbanza Congo, à travers le dépeuplement des Roms Congo, que nos ancêtres sont été évadés dans des forêts équatoriales jusqu'à ce qu'ils puissent conquérir l'opin de terre au Lelo. Par exemple, nous avons Ngwele Ngombe, mais nous avons Ngombe Kisuka. Nous avons Ngwele Ngombe. Donc, il y a un village Ngwele Ngabo. Comme ils étaient des guerriers, parce que moi je suis né dans une famille de guerriers. Moi c'est la guerre. Moi vraiment, là où il y a impossible, moi je viens là. J'ai vu les pasteurs, j'ai dit au pasteur ce qui pouvait l'apaiser d'abord pour m'écouter. Les pasteurs, moi je pensais que les pasteurs n'étaient pas posés. Les pasteurs étaient suffisamment posés. Les pasteurs là, c'était un éloquent pasteur, un pasteur qui était vraiment très posé. D'ailleurs, il m'a traité comme un petit enfant. Il m'a donc apaisé encore à travers sa prière. Et alors, après tout, vous savez que moi, je connais d'avoir des liens spirituels avec un esprit vraiment saint. Cet esprit me révèle beaucoup de choses depuis mon enfance. Et alors, grande est ma déception quand il m'a dit que la véritable église dont tout le monde doivent se convertir, c'est l'église monguiste. J'ai été déçu, mais voilà ce qui était. Donc, il y avait des miracles à Salaki. Il faut insister là-dessus. Pourquoi? Parce que il y a de ce genre, je ne sais pas moi, animé de quel esprit, qui prennent les kilos sur leurs épaules, prophète, pour que ba ko contredire œuvre oyo mondele yemoko kuto ko déstabiliser yango te. Un mouvement non violent. Maman journaliste. Na wakati malobate omoni so tangi na Jérémie chapitre 14 verset 14 et comment va prophète alobuta ba ko ebele makomana koloba ko za makamo yego sepelisa bato ko bato pe balingaka ya onde bango bato andoloba bato ba yebi bien que ba mindele ba se ba lona na mito bato muindo ke tata Simon qui m'a apporté malheur na biso alors que papa Simon qui c'est lui le précurseur de notre indépendance. Vraiment. Alors ba yebi yango ba yebi que ceux qui ba combattre bongo ba ko zo ba tebele. C'est pour cette raison ba sala mission ba biso beto sala mission na biso ya ko ramener bato. Ndenge ba teki biso na tata pasteur. Ya ko ramener bato nyonso bala na tata Simon Kimbangu. Yango moni papa Simon ebisaki ngai abenga kinga comme na polyvalence sociale. Après ebisingai désormais tu n'es pas seulement polyvalence sociale, tu deviens polyvalent en Christ. Et polyvalence à Christ wana sala ina kota ba église nyonso za na Delvo wana na ba ipene partout par là jusqu'à ce que na mono ki série ezate. Ta na zongi ba yo bengana nga na tongo wana na kumbi valise na ozonga kumbi na kishesa ba oncle na nga azaki mongiste. C'est un député honoraire. Ta na kumbi kuna na expliquer abi bino bo nimela ka papa Simote pour ba pasteur na bino wana ba kosa bino ki azandoki aza magicien, aza simple prophète. Alors bino nimela ka été eza occasion malamu po yo ka emoka bimile obwe. Siko na minute soga ye ko boya ka lisute lobaka ndenge Samuel abana ko répondre que kolo loba sikoyo na koyoka. Et aux papé na biko bana okoma. C'est à partir de ce moment-là que nazwa ki maturité na bana ko zwa maturité ya bana ko koma wakamoyo so papa simana webisangai na ko 7 livres. Il a commis rappel de conscience aux citoyens, le mystère de naissance de la Sainte Trinité, l'incitateur des hommes unis, il a commis le guide du révélateur avec l'homme des hommes unis, il a commis doctrine et idéologie de la Fareproca News, il a commis statut et règlement intérieur de la Fareproca. C'est quoi la Fareproca? La Fareproca, c'est fondation d'alliance des ressortissants des provinces congolaises vivant à Kinshasa et ailleurs. C'est-à-dire en 1947, papa Simon Kimbangu va apparaître à ses enfants. Autrement, papa Daniel va dire à son fils, papa Kisolokele, à Bomake, ce qui est en train de Kinshasa. Na Kinshasa, beaucoup yamba. Beaucoup ne koyamba ba na ba ko uta libana pe na kati bote ya bango kinkulu. Alors maintenant, c'est comme ça, papa Simon Kimbangu m'avait dit, ne m'avait pas seulement donné un bon nombre d'enseignements constitués par des principes moraux et des valeurs culturelles pour vous enseigner, mais aussi il m'avait fait appel de mettre en place une structure de vraie assemblée, réunir et puis solidariser tous les fils bénis de l'intérieur et de l'extérieur, afin que nous puissions réfléchir autour de table, de voir comment innover pour répondre à nos fins. On lieu place d'être toujours des lanceurs de clips plaintifs aux occidentaux et aux orientaux. C'est-à-dire une manière de nous décomplexer. Où peut-on trouver ces livres? Bon, ce sont des ouvrages qui sont d'ailleurs non publiés. Je parle de cela pour faire sa promotion. Très bien. Alors, c'est entre les mains des pasteurs. Vous savez, le papa qui est entre les couloirs là.
Non, mais il faut le dire parce que nous sommes au centre d'accueil. Nous sommes au centre d'accueil. Vous avez les couloirs derrière les salles de classe. Nos très chers abonnés, nos fidèles internautes, donc il faut juste se soutenir dans l'amphithéâtre. Ngai omoni couloir wana bayambaka batu bautaka bipane pe bayaka kozwa mabondeli epa ba mama na papa batia voilà epa ya basadisi epa papa sadisi wana nde papa ebisaki ngai na komisa ngo ti na centre d'accueil nde na kumbaki saki nango eza na ordinateur eza na ba flash disk eza na ba livre. Entre autres, l'Afrique se recolonise, la chronologie générale de l'histoire d'Isaïe des origines à nos jours. Entre autres, ils ont qui un livre commis, la République démocratique du Congo comptait autrement jalon pour l'avenir. Ils ont kati na ba livre à l'umumbisme, na ba doctrine et idéologie de la fare. Pourquoi nous sommes qui na kati na teni na ngao na lata ki makesa, ki soda na libango na zwaki na tadi. Na ki nango na tchina kata saki wana na ordinateur na ordinateur o papa pasteur provincial papa Koti ya Mundele asombela kinga pona sala ba saisi malgré na zuna na occasion ya kosomba charger pour charger nango na lukia ngokisa mombezate nyonso eza na kati ngana sana pesi na mako ya représentant ya tata Fumalongo na Kisasa eza miroir de l'église papa tiaki ba mpamba tena prière ya salaki alobi bazawa na pona bazo mais aussi ceux qui motonanzela ya parce que tout ça la menga makimbangu donc motonyo na matata Makile tata Simon Kimbangu bazara toujours nos hospitalité il y a quoi assister d'une manière ou d'une autre et ceux qui motomoro ya molte mamala mon koluzolo mbote moko amonani ete aluka na ebite soki ba robenga kayango nini aluka à soutenir pour la publication il y a ba ouvrage wana pour na koyoka maepe zali ya makasi ya kobima wana et conseiller yo boni voilà pourquoi na bimisi bic na bimisi crayon na bimisi fongola tu as combien de fongola 4. Dans la 4e génération. So, il a mis big parce que de 2013, le 6 juin, le 6 juillet 2013 jusqu'au 6 juillet 2023, dans ça, il y a déjà 10 ans. Alors, on a un salaire big. De 6 juillet 2023, si on commence 6 juillet 2024, dans ça, il y a une année, on a un salaire big. Mais pendant le 6 juillet 2024, on va pas finir la récréation de 2024, on a commencé la crayon. Pourquoi on a commencé la crayon? Parce que les gens mingi na sala qui appelle pour bayato à pas approprier projet. Parce que ensemble on ira très loin. Ouais, on est plus fort. Bango bazo ko approprier projet te bazo loka pour la limbwate. Bazo ko mona kwa maseki. Comme kama tata na mona ka loka maseki. Ndia ngwana na zubi ki na tia na poche. Siko na commencer la crayon. Na komi ko salela fongola oyo muto akoya akomi kimbangiste ase azu fongola. C'est-à-dire oyo azaki mangiste te. Tango yango azwa fongola na ye parce que sozo kimboka ki mangiste tokoki tozala makoki masumu ne kolimisama po moni avec gomme masumu ekolimisama 2024 va pas proclamer une année de grâce mais ce n'est pas seulement une année de grâce mais aussi une année de vengeance so tangi eza chapitre 61 verset 1 ti na 7 komona yango quoi parce que makile ezali koganga ba oui baza kokufa ebele ngai ne nazali awa na sala prison na première poste épée nazaki traité comme motali boma na bonzoto to na bonzoto penza boye bakangi ngai pona tie gafi na kata nkamba na keno réclamer ndako na ngai kana za locataire na Kinshasa alors que na nkamba kuna ndako na ngai eza kitoko na ngombe kisuka bato sala to sala ndako na ngai penza ngana tonga pasi mwala kisanga yango na 2013 na supporter tie ko kite na kene ko benga na bato na so na kangaki ndako wana alors ba kangaki ba tienga na premier poste papa Blaise Mambozolo ba na osangisi spiritualité na bonzoto ozomona teke en fait premier zabwe papa lobi molimo ela tanzo tant papa zolo ba kozonga yo kasi ba we yango baza papa emoko aza mo wait papa akufa na 1951 ye wana botama na 1951 aza mo wait papa menza milanga na ndako to solanga na ye ya papa dialungana mais ye wana zonga aza na bomwe so papa menza papa na nirgen jange na wana aza papa jange na kuti ba mutakanga chenga na boloko na sai 4 jours na boloko jusqu'à ce que ba ebisa nga ke so yuna moi mwasi nga yeni ba ofungola nga effectivement après 4 jours mwasi nga ki ba fungola kinga ba bina ko tubela na kina tubeli na kina suko na masima to kene papa simoki ma ya makibiso kuna ne na kene osai na papa simoki ma ke aso solisa bato o baza ya mutema malaba bazaka libanda baza l'église mangiste te po ba koma ba ki mangiste ensemble tout ça musalo ya pesibiso papa Blaise lelo ba jeune baza révolté par rapport ya misala ozomona mopepo ekoti na kati na ba jeune to kindenge matia batei biso awa j'espère que papa Enoch Maketa komi lengele à côté à Matéa, na kati ya chaîne pour que balanda Matéa le 12 septembre et le kitoko makasi ya kunandenga ko sakanate bandeko bako beta mabakum
na lolenge misala eza baka baka na kati na lingomba sikoyo ngai na loba nini na région de Rona likamni na kati wana ndaku oyo yo silika ko kende ko kanga na bonzoto ezali ndaku papa la sekio na molimo na misala to sala kande to ko tonga na biso te eza wana te eza o ngai na tonga ki na mbongo na ngai tango na zalaki avant kufa tango zalaki avant kufa voilà na keke wana ndena ko bota kele keke oyo ya mine oyo ndena ko bota makuna yende atinda kinga na ndo ko yebate tango ya révéler ngai na ki loger na homme de ya IP na chambre 89 tango sikoyo ayeko continuer ti tango na zongi na Mbinza Delvo na zaki loger na finalement kataki classe na kataki classe alongola kinga na classe donc tanga yaki otiki université singa mission na université sili na continuer ko tia tembe ba parents mbongo pe sili ba ko futela na classe T jusqu'à ce que na eko bana ko ya kota ko za cours na bordero camarade na ngai et au salema ke ba police ya université bakanginga babisinga za malasuka so bamoninga ba tika na disposition la police ba tia na kasho ndesiko oyo na koma isiko na souci na koma isiko kende na bibliothèque ko sa ba recherche tala koma sa ba recherche kuna nde ayeko ya ko yebisanga ke azo memanga ke la isanga ndako na ngai ala isanga pe famille na ngai po nazala convaincu mais azara ba tourner totambolangane non seulement na ba ville totambola na ba village totambola non seulement na ba désert totambola na ba forêt dense totambola non seulement na ba agglomération les plus reculées totambola na ba ville et consort jusqu'à ce to kende ko débaucher na ba ville moko ba monde ba nouveau monde moko ezake kuna okuta nyonso ezali ba entreprise ya kitoko ba société obiso to lela la msela ezate kuna ezali ba port ya minene ezala ba bateau etelemi bato bazate kuna ezaka ba pied gauche. Pour votre information. Donc, tant que vous avez place à qui suffisamment, vous avez commencé à mboka na kamba. Tant que vous kamba, vous avant de kamba, ayeko disparaître. Na tikenga moko na tikenga moko na moninga mona ngambo ba te ba mandala la mbila bazo ya manga siko lokola mokunzi. Nde siko epesa nga courage na moi bandala po ngai comme na Libya. Libya ça veut dire palmier. Alors mandala la palmier ne ezasiko ka ezangai autrement. Voilà. Donc siko bataninga et pas ne pas. Donc ce qu'on va nous dire, c'est que côté ce qu'on a dit à bureau, moi le bureau à papa ils ont en base à pembe wana. Côté wana na côté na forcément ils ont ngati. Donc ils ont forcément ne meminga zo tamusanga loka nini char. Hein? Au moins nge bulldozer tamulaka. Nesiko de cette façon là ninga ce qu'on a force na yeba no tamusanga. Na côté na temi ce que le bossé mba moko a telemi aya pesinga mbota sili abi d'accord moto na ndo zila ye. Après ayako bisa siko batona boko la senda ko na epo ngasko na zaki siko na zai ukende na détermination pour na ibanda ko na ngai poso na ibinda ko na luka babengani ngai na ozonga kuna mbala moko. Si fidèles internautes, très chers abonnés, balanza penga Makimbangu télévision, te rappeler bien de société de Zali na Katia centre d'accueil Kimbangis et sika wapi to yaki ko assister na culte to ben les yeux aller chercheurs spirituels culte d'adoration d'action de grâce hein. OK. Isaïe chapitre 19 verset 18 itina 22. OK, très bien. Celui to tangi pe Daniel chapitre 7 verset 9 l'ancien des jours. Donc papa Simon Kimbangu azalaka yoana azali. Merci beaucoup. Donc tu as une culte d'action de grâce pour le sauveur de l'humanité, papa Simon Kimbangu au Yaslai Kobota Melabiso. Nde angwana tous ensemble to aussi sa émission Oyo na elongona maman c'est prévu kwa Nzambi ya kotambusa bongo émission d'une paroisse à une autre et c'est là puis na kati ya menga Makimbangu télévision to kotala ba évolution ba paroisse pamba tena sima ya mibu kama selon recommandation de tamo conduit à boule to tonga nkamba to tonga ba paroisse na biso pamba tena to koyamba bapaya kilikili bakoya kasi on a terrain azali ko solo na bana tata molimo santu ko so ba impression ya mokolo mwalelo esengo oyo ezali na mitema ba kimbangiste pe communication pourquoi pas évangélisation parce que musala na biso ndezali côté ya pense que yango nde ko silisa émission na biso moment c'est prévu qu'on a un terrain après ça biso ba impression on va clôturer notre émission au travers ces interviews papa Blaise to kominasuka nini oyo Bakimbangiste en particulier et africain en général, qu'on retenir au travers ces grands hommes. Parce que nous avons parlé de vous, de l'appel que vous avez reçu, et aujourd'hui vous voilà un croyant Kimbangiste et qui est un digne fils, travailleur. Ici sur la Fareproka News, nous ne cessons pas de témoigner la grandeur, la divinité de notre Dieu. Okay. Et c'est avec faste, avec dernière énergie. Nous sommes sans ignorer, nous Kimbongistes, que Papa Simon Kimbangu, c'est lui le Père Esprit Saint. Voilà. Alors, le monde ne le savent pas.
Parce que beaucoup de gens sont été égarés à cause des enseignements pervers venus des mondes de l'Orient et de l'Occident. Donc les ressortissants des pays des colonies, au bayaka ko siéger awa administration kuna bazo ko chosifier ba ko na biso ba ko sabiso mingi. Alors et sengi na ba africain nyonso ezalata nani oza ministre oza président oza bourgmestre oza gouverneur oza soldat oza aner ko tia temete na likama tata Kimbangu parce que tata Kimbangu aza insondable. Tala ke papa ki solokeli papa de Alungana vi na bango eza na boko naye. Alors que papa ki solokeli aza Dieu le père. Alors que papa de Alungana aza Dieu le fils. Oh mokili mobimba tonga banda konza ba kumisa kai. Oh lelo gestion ya politique mokili mobimba eza papa ki solokeli. Très bien. Oh lelo mangomba nyonso mokili mobimba eza papa de Alungana. Mais deux personnes divins wana bazo banga ye. Bon ngai na yo to représenter noni. Donc et bon ina biso to ça intégralement à la lettre tout ce qui sort de la parole de papa Simon Kimbangu. Et c'est pour le changement intégral et harmonieux de nos modes de vie, sans lesquels personne ne va demeurer sur cette planète Terre. Si et seulement si nous n'allons pas marcher selon ces prescrits. Ça, c'est les atouts vraiment que nous devons approprier désormais. Parce que les gens se prennent 137 ans suffit. D'ailleurs, si vous continuez sur Facebook, vous Blaise et Banzogobi Libya, dans Facebook, vous allez voir des importantes publications où nous avons témoigné avec dernière énergie. Dans Romains chapitre 8, verset 27, le Saint-Esprit nous enseigne avec soupir. De la même façon, nous, Kimbongistes, nous ne pouvons pas enseigner avec plaisanterie. Et c'est de cette façon que nous avons fait. Na bengo likesa ya tata Nzambe na mona kona Brazzaville na mona ko partout tozo solo la lelo nde tozo kaza pour kuta to solo en live pe bato ba la na biso ba ipe pasi Simon Kimbangu ba to sande wa ko to sa vrai ami à l'homme des hommes unis wa ko to sa te ennemi rando ponga na bene colorando donc bato nyonso ba ndima ka te makambo e bikisa ka bato donc bato na baza ba ennemi na ngai de l'irreconnaissance à la reconnaissance. Donc là une reconnaissance partielle ne suffit pas. Il faut une reconnaissance totale. Voilà. Donc il faut croire non seulement au combat de papa Simon Kimbangu pour parler de son combat, mais il faut parler de sa spiritualité. Parce que sa spiritualité, c'est ce qui nous manque. Belle précision, merci beaucoup. Et comment on peut vous avoir? Bon, pour me rejoindre, vous avez mon numéro 081 48 73 871, c'est mon numéro de contact. Et sur les plateformes? Sur les plateformes, je suis sur Fareproka News, Fondation d'Alliance des ressortissants des provinces congolaises, vivant à Kinshasa et ailleurs. Je suis aussi l'initiateur de plusieurs projets, notamment des nouvelles sociétés publiques Kimbongistes internationales, dont je suis le président du conseil directeur général. Il y a au moins 30 organisations sociétales que nous allons mettre en place ici, seulement des services généraux, des agences générales, des centres généraux, mais aussi des ateliers généraux. C'est alors que nous allons se faire pour conquérir de façon sans conteste les oppresseurs venus ailleurs qui nous ont menti à travers nos ancêtres, ils nous ont décolorés, ils nous ont colorés de ce qui est de n'importe quoi. Et aujourd'hui nous sommes en couple spirituel que nous devons nous reconnecter pour faire des innovations les plus importantes et de transformer notre mode. Merci beaucoup Papa Blaise, bonne chance à vous, allez de l'avant avec cette grande détermination. Oui, ensemble nous sommes forts, tous pour Papa nous mourons et nous vous disons merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Pour Papa nous ne mourrons pas. Nous ferons quoi? Nous avons la vie éternelle. Ah bon? Ah non, c'est faux cette conception. Dixi, c'est l'homme Papa Blaise. Oui, non, nous pour Papa, nous avons la vie éternelle. Désormais, c'était. Non, mais peut-être nous mourrons, c'est un slogan. Non, ce n'est pas un slogan. Pour dire coûte ce qui coûte, qu'il pleuve, qu'il neige, nous accompagnerons son œuvre jusqu'à à l'éternité. Pour la vie. Et non pour la perte d'âme. Voilà, on avance. Merci beaucoup, fidèles internautes. Nous vous disons merci d'avoir resté là, branchés, à suivre notre émission Tout le moment sur sa rubrique Polé. Nous avons reçu pour vous Papa Blaise qui a, n'est-ce pas, parlé de lui, parlé de sa vocation, parlé de la manière dont il a intégré, il a rejoint son Dieu, le Dieu qu'il servait depuis son enfance, mais qu'il ne savait pas en réalité que c'était Papa Simon Kimbangu. Et voilà, aujourd'hui, 12 septembre 2024, Dieu a permis à ce que, Papa Simon Kimbangu a permis à ce que nous nous réunissons pour parler de tout ce qui est de lui. Merci à vous qui nous appelez de partout dans le monde, merci à vous qui êtes présents. Nuit et jour nous accompagner et nous disons merci à la grande équipe technique de Mengama Kimbangu elle-même et à nos héros, nos vaillants héros dans l'ombre, comité Luzizi, la Banda et Banda Kassa, merci à vous. Vous ne cessez de
bousculer, prêter main forte à même à Makimbangu télévision. Sur le plan spirituel, physique, technique et consort, Tata Simo Kimbangu Kianga Nimvuluzieto, comme j'avais dit au début, que nous allons terminer cette émission avec l'ambiance du centre d'accueil en séjour glorieux, auquel le ciel est ouvert à toute personne disposée à, n'est-ce pas, recevoir la grâce divine. Nous vous laissons entre les mains de Maman Seprévi, Kwanzambi, et nous vous disons au revoir, Papa Blaise et moi. Beaucoup, et à très bientôt. Maman, merci en aussi tout cas. les Félicitations, papa. Merci. Okay. Bandeko balandi aminga Makimbangu télévision ndenge tosili koyebela ete lelo selelo ezali mokolo oyo yawe nzambe molimo mosanta sila kobotemela biso. Merci beaucoup maman Fallon kuna na plateau esika ozali pona kosenga biso maloba lolenge kani ambiance ezali kolekela na oyo esika po ete tokoko bongo kopanza bilili na mokili mobimba pamba te baike bazali kozelela yango na yango na nzela wana tosili bongo koyamba mbuta na biso ya lingomba oyo azali kokamba ngalema mobimba akozanga te kotika liloba liboso ya kamera na mokolo malelo mbuta Kiambote mama journaliste. Boni papa. Tozali malamu mama journaliste. Merci beaucoup papa to ebi lelo ezali mokolo monene mokolo esengo kasi kozanga liloba te pona mokolo yango pamba te mokili bazali na koyima nzambe molimo mosantu eske nzambe azali mutu papa Simo Kimbangu ye wana mutu liloba nino kokozala nango en tant que mbuta na mokolo lelo le 12 septembre oyo biso bakimbangisi to sosoli ete yawe asila kobotemela biso. Merci mingi mama journaliste. Biso tokotala mokili te tokotala oyo biso toyebi nzambe azalaka mopepe te nzambe azali moto oyo alobi faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Elingo lobi ete nzambe ye moko azali moto e biso tozosambela ye mpe tozali bato. Alors tokokoloba boye mpona fete ya lelo le 12 septembre 1887 Tata Kimbangu ayaki mpona kobotama mpona bakimbangisi te ame ayaki mpona bato nyonso surtout biso ba peuple opprimé. Quand on dit peuple opprimé, ça dit mutu mwindu po tozalaki na esclavagisme tozalaki na makambo ebelebele ya pasi. Tata Kimbangu ayende kobikisa moto mwindu dans l'ensemble. Donc mutu mwindu lokola miyebaka te yanga azoba nzambe azalaka mopepe azali boye. Soko otangi na Esaïe chapitre 7 verset 20 mama journaliste tela bango te na télévision na bakomona ete nzambe abana kokata mandefu akozala na suki ya kolokolo tali mokokoli akozala na bapoali te ya mandefu nani eske ndeke azaka na poil non donc elingo lobi ete biso nde tososoli nzambe Tata Kimbangu yango tozoyebisa baninga bandimela biso ata lelo bandimeli biso te mais lobi vérité ko rattraper bango. Merci beaucoup. Merci. Merci. Mama Kiambote. Kiambote mama boni malamu. Kimia ezali mama na sili komona hotel mi bosa caméra ozali ngengi cielo to boni. Ngana zali mama pasteur communal na mboka Selembao. Mama pasteur communal à Selembao. Merci beaucoup azali motu ya train na kati ya commune ya Selembao. Mama étant révérende que vous êtes ni nango okoki koloba impression ni nango ozali na mokolo lelo le 12 septembre pamba te tomoni ete bandimi nyonso batonsami na esengo pe batiki bipuke na bango baye na kati ya centre d'accueil liloba nini okozala nango. Merci ma maman liloba nanga ete ezali esengo mpona biso pamba te na psaume 33 verset 12 balobi ete esengo ezali na libota oyo yawe azali nzambe na bango mpona baye oyo yaponi biso lokola nzambe aponaki biso tozala libota na ye lelo nde ezali mbotama ya papa Simo Kimbangu na 1887 tango ya yaki ezalaki fin ya vente des esclaves. Voilà. Alors lelo oyo mokili ezali koyeba te mais biso tozali koyeba lingi koloba ete tozali libota ya yawe tala esengo nazali nango. Merci beaucoup maman révérende Totondio Botoni.
tosili bongo koyamba mbuta na biso oyo azali kotambwisa paroisse ya Niangara ye akozanga maloba te na mokolo lelo ya le 12 septembre. Mbuta, bonsoir. Bonsoir maman journaliste. Ya solo lelo ezali mokolo monene mokolo le 12 septembre mokolo oyo biso nyonso totonsami na esengo kasi lokola mbuta oyo ozali kokamba ekuke yangani ya yawe ya monene pe na kati ya commune ya Ngiringiri impression nini oza nango mpona mokolo lelo na koyebisa bayike oyo bakolanda biso na kombo ya tata mwana mpe molimo mo centre ya solo lelo ya mokolo na esengo bamba te eza mokolo tozofete mbotama ya tata molimo mo centre Papa Simon Kimbangu ye abotamaka lelo 12 septembre 1887 koya na ye esakola maka eta koya akobotama bamba te yende mokonza kimia mokonza esengo nyonso na maboko na ye yana lelo biso nyonso bana Kinshasa tusangani ala centre la kei pona ko sepela bamba te oya botami ayene mokonza kimia yene mokonza banzoto pe milimo na biso donc totoni na esengo bamba te ndenge ayeboye ayelibiso kimia ayelibiso bozwi ayelibiso pe nyonso ya moni bana Kinshasa biso nyonso vraiment toza na esengo bamba te moko malelo mama soko sengi lo les a fongama et ne do fete boye Papa Simon Kimbangu ni molimo mo centre aza na biso azoyoka biso azola na biso pe nyonso do senga lelo en tout cas résultat ezali. Merci beaucoup papa kasina kotala na tina ya organisation biso awa na Engumba Kinshasa ndenge ni ezali kotomba eske bandimi bazali na esengo to esengo nyonso totindiki yango na nkamba iluselemi ya sika na kombo ya tata mwana mpe molimo mo centre bandimi ya Kinshasa mama bazali esengo uta papa pasteur provincial a lancé était le 12 septembre Kinshasa mobimba toza na centre d'accueil mama lelo jeudi mokola musala journée ouvrable mais centre d'accueil ya kotonda donc batu bauti na bamaluku bansele bambudi barsi pala ba yena na centre d'accueil donc lelo mama Kinshasa eza en ébullition otomona défilé loso zoleka makabo zoleka biloko nyonso musala zoleka donc bana Kinshasa biso toyokelaka papa soki papa lobi likambo na ye baka ingeta donc esengo ezali je crois ozomona ambiance eza makasi baye bazala bandako bazoya baye bakende oteka lokola bakanga 17h 18h bazoya baye bakenda misala mama bazoya donc lelo ambiance eza full na faki na biso na fliki kasavubu. Merci beaucoup Noël na profiter na kopesa mbote na molongani na ngai mama Laurence Bukaka joyeux Noël skazali na bana na ngai na bandiminoso ya Niangara bandiminoso ya Kasavubu pe bandiminoso ya Kinshasa mobimba vraiment toane esengo makasi esengo ya boye mama nulle part il faut de la kimbangiste mwana ya Papa Simon Kimbangu Kiangani mwana oyo zana sima ya Papa Simon Kimbangu Kiangani ndeko bénéficier na esengo ya boye. Encore une fois de plus merci pe Noël joyeux Noël na bandimi nyonso ya lingomba na biso. Merci beaucoup papa totondi obotoni. Merci maman journaliste. Merci. Ngai nazali mama Marceline Mulanga nazali Koreki Mbujimai. Voilà. Nayaki na fête le 17 juillet. Ko impression ni oza nango na mokolo malelo par rapport ndenge ozali komona fête ezali ko kendele. Pe ni nango liloba ni nango ya motuya ozali nango na mokolo malelo. Lilobo nazali nango pona esengo mingi ya koloba ke papa alimbisi biso na mabe nyonso tozalaki na yango pe andimi ke bo bazalaki sima lingomba bazonga na kati na lingomba azala makambo oyo alingi abongisa sikoyo. Merci siko pona mokolo lelo liloba ni nango ozaka uniquement pona mokolo lelo pa matena zalu komona ete oton sami na esengo. Liloba oyo azali nango na mokolo lelo bandeko nyonso batikali libanda baza na retard ya makambo ya kitoko ya lelo esengeli bazala bamona pe bavivre yango. Merci beaucoup mama totondi obotondi. Merci maman.